Merci na balandinyo sur KNB News. Chaîne na bino bopona na lobaka toujours évangile na likanisi mona mboka. Jimmy Mukendi Chimanga honorabilité honorable bana Congo. Bazo pesa na basango na ye to sala vraie synergie na ye. To sala synergie ya solo coalition ya vrai evanda. Ya biso na Jimmy Mukendi ba papa Timothée bazawana to pesa toujours ba info ya mboka. To pesa sango mboka. Bana Congo ba sepela tolo baka partout esika bozwami na Asia na Afrika na Europe na Asia surtout na Kinshasa na biso tolobaki to otika te en tout cas bomoni wana na tamboli na otiko tambola bisike ebele bana kasangulu mbote na bino tozali suna bino jeudi wana nde bolobaki na pesi bino mbote sango na bino ezokoma lelo nde bolobaki na honorable Jimmy Mukendi ke il faut akoma kasangulu na bite so kasangulu ezana lukunga nde bolobiki honorable fa visiter bino boko yamba e bozo zelende ba yambaki Jésus na Jérusalem wana komisi basango na bino to kosolule tikali ndenge bosengaki makambo ezotambola na Kinshasa na biso ndenge rumeur o etambola ki ya koluto na biso ya edi ngwe na ngai ya vitamine wana matete ndenga lobaki ko modire équipe na biso Léopard bino mambo loba na lobelango na la nepe vidéo wana mena ebite vidéo wana na okimo extrême muke ya mona mosi nga zotuneke alobi équipe ekopola ndena landaki au tena litoki équipe ekopola parce qu'il y a sali soki 50 ans de carrière ezamo apasi oleka kote oyo ba pasteur kote kuna kalambai Moïse Mbie babomani kote kuna boy oleka boy Francis Tato afingi batetela tolobela kya moa ke tolobelango Francis Tato pasteur na biso oyo ayaki soki Joël Tato ayaki na ndenge penza ke osomona ke pasteur za ko orienter milimo mabe faut mona penza ke oui mboka ebebi mboka za kokufa to ebite tant président Fatia loba ke mboka eza ya kokufa alobango na philosophie moko ke pona ko ressusciter mboka oyo esengi faut ba prière ndenge na oki bato basolo baedi asenga kimbongo na oki basolo bakutu ki président Fatia wana eza niveau na ete président Fatia oki ko benga ba biloko salite ndenge wana teki ya coopérer na ba edingwe bakulutu na biso ba edingwe ya pesa ba mbongo eza fo archifo na za ko leka na bitando pona website bino ke eza entité ya président Fatia eza entité ya ministre ya sport wala za ba cuisine interne ba cuisine interne bana kasangulu ndebo tunena lobelango na salle investigation na niveau ya Kinshasa eza fachi beto te fachi azana ba charge ya makambo ebele oya sengeli kolandela pona mboka et puis bomoni changement zali to banga nzambe changement zali na tamboli na gambela na butu na moni penza ba veni côté ya lisala wana nde bazo sala ba terrasse ne mai ko kiko passer po lobi tozonga na potopoto ezalaki tembo ka kokufa en tout cas fachi azobunda na kwena e bana Congo naza ko informer bino na kozonga retour na kozana likambo tozolobela pona fachi beto bosoka wana meme ke Rwanda zo menacer biso Rwanda na M23 zongi lisusu makasi bakangaki 2 militaires na bango akoki ko wanga na te parce que 2 militaires rwandais wana bazaya ya Nairobi te bazaya pays ni te bazaya Rwanda ezate ke to sololi na voisin opesa mu Kongo toboli ombeli ba Congolais bobai na lobela onde na oti ba Kinkole bolobi makoma ba M23 bakangi de ba FARDC na biso kangi ba mouvement de rebelle ya M23 me baza ba Rwandais ba soda Rwandais donc ba militaire Rwandais bakangami na maboko ba FARDC tozo pesa coup de chapeau na mona mboka général Luboya wazo sala penza ba Evre bisika bazwami meme ba kulutu Serafin Kelokelo bazo bunda pona ko silisa makelele wana eza bitumba munguna za ko agresser biso nde bolobi kifona lobelango est-ce que biso toki ko banga ka Rwanda ndeko moko abengi ngai na niveau ya Kinkole na pesho mbote bisiko ozwami babu sale alobi est-ce que armée na biso toyebaka armée rwandaise koki ko mona la biso ngana solo ba ezali bitumba il faut ko étudier parce que to koki ko agresser baninga mbala moko te c'est le droit de l'homme mais siko tozo senga ke armée na biso etelema parce que pays mukelo kwa Rwanda boki même docteur prix Nobel Mukwege asana ba preuve si s'agit même à to funda na communauté internationale ce que senga to indi kaka parce que to sengeli ko respecter communauté internationale na ba règle nango mais ça te ka ba Rwandais ne ba agresser la biso to moni ndeko Poutine na dossier na ye alobi vrai que soki mutazo beta mona na ye ezate ke voisin kota bomoni reçu ndenga zo attaquer Ukraine tozo mona ba droit de l'homme wane komi kunate mais ça na RDC tozo loba toza ba peuple toza na droit liberté à koloba toza na démocratie na mboka na biso toza pays où ezali pays souverain
tokoki kozalaka te ka susu odramaka mosusu tozomona ke bamenace esalamaka tolobaka te to bana mboka toza bafils majeur ya Congo mpe na constitution ezali ke soki monguna aza konyokola pays na biso azobundisa biso toza na droit kodénoncer makambo wana eza na baarticle ya constitution même na article 63 ya constitution na biso tosengi kolobela en tout cas tosengi na armée na biso s'il s'agit même na loba likambo oyo est-ce que eza likambo ya commandement ya armée te na likolo ya tete ya armée te mais nayebi ke namonaki même papa na biso général Mbala akotisaki mpenza basoda idéologie ya kopesa bango oda ya kobunda bitumba wana namoni alobelaki peke il faut koatake banguna apesaki bango konzo tobengaka konzo mpenza esprit ya ndenge nini na korécupérer baninga na biso banguna na biso wana tosengi ke FARDC telema biso pe peuple tosambela mpo na armée na biso tosoutenir bango si s'agit même ya tosala caisse moko cotisation ya caisse moko na FARDC na biso en tout cas tokosala yango parce que barwandais banyokoli biso mingi docteur Mukwege aza na bapreuve barwandais baviola bandeko na biso bamama na biso basambwisa RDC tozosenga même na président Fachi oza mwana elaka mutu lokwa Kagame akoki kosakanaka na président lokwa Fachi te soki totai même na bapersonnalité physique en tout cas aza mpenza ko se fait face na président Fachi te il faut totala likambo wana tokotia biso mpe bapandisa tokolobela yango parce que mboko eza biso il faut tolobela yango totia maboko na likambo wana totia miso totia assemblée nationale mpe il faut etia makasi to mokolo to na likambo wana en tout cas po tomeka koagresse mpe bandeko na biso barwandais tomoneli bango tolekisi ta mingi mpona kopesa oyo esengeli lokola négociation na bango me balingi te il faut tokenda bango na lolenge balingi tomona na époque ya kala Rwanda akoki kosakana na RDC te na époque même ya Muse même ndenge Muse azalaki eloko wana ekoki koleka te en tout cas tomettre fin na eloko wana parce que torécupérer badroit na biso en tant que eza mabele na biso mabelo bakoko batika bakufela mpo na yango Lumumba akufa mpo na yango Simon Kimbangu tokoki kotika yango te bamusa edi na bala baloba mpo na mboka tokoki kotika yango te tokobotola banguna o balingi tokokenda bango esika balingi nazongi na po na biso ndenge bozoyoka wana likambo ezotoka na Kinshasa mpo na bapaster mpo na bapaster mosusu baza bato ya songolo mosusu baza soki bakotaka mboka nini baza mpenza bavrai paster te lelo kutu nakei na matete lelo nakei na matete bato babengi ngai mpo na abe moko abe igio nazali kokumisa awa na barealisation na ye bana matete ya Saint Alphonse bapesi nga badoléance ebele naza catholique ifo nalobela yango meme na bitando boye ke balobi ndeko lobela biso boye bandeko ya matete babenga na Saint Alphonse lelo na tongo lelo le 29 bayebisi nga badoléance ebele ndenge abeigi asali babi mingi banda esika azalaki na paroisse moko na Saint-Jacques ezali wapi na Kinkole ndenge aviola mwana moko ya 12 ans ti baye kotinda ye lisusu aviola mwana nga te so botie tembe bapreve koya si s'agit même ya baparquet nayebi ke likambo na biso église ekokenda parquet te kozala toujours na droit canonique tokoya na bapreve et puis tozosenga na senko est-ce que tosengeli kolandela kaka makambo ya politique makambo basango baza kosala babi ebele badésordre na baparoisse est-ce que senko akoki kosimplike nango te asengeli mpe kosimpose na badossier ndenge wana kala te tokoyamba mosantu pape François akoya est-ce que basango ya mesale ndenge wana abeige na kelelo bapesi nga doléance ke moto aza na libumu pasi ayoki ase dégager akena toilette kosala toilette abe igi akangisi 2 jours na la police ya matete soki tembe tokolekisa ba micro tokolekisa ba caméra bino moko bokomona abe igi aza parmi ba be on abwaki la fleur na télévision na lobela ka mutu mabe so osala mabe so mutu osala malamu tokolobela malamu ngai pa nanga devoir nanga ezalaka église au milieu du village loba kulutu nanga ritoma lokono pe asonam parce que soki biso toza ba vrai chrétien catholique ba vacciné lelo tokomi kopesa ba église lokwa liloba raison parce que banda toyoka ba prophète Konde Dominique Paul toyoka ena na mabe moko songolo te mais tokende kotia bandeko na biso bandeko Moïse Mbie osoka ba désordre ezopotana bango na bandeko Kalamba mais au juste tozokende wapi boka ki ba edingo bazomodi mboka ba Moïse Mbie bazoleka ka ndenge moko toyoka makambo bagege toyoka makambo ebele mais pays kosala béni camp tozo modire même mboka ki RDC ezali ko engager mboka eza lokumo ke RDC soki lelo ebiso coupe mondiale wana gagné mondial eza lokumo pour na RDC même ndinga participer wana eza lokumo pour na mboka okomona baso triquer même match ne ba congolais bandeko ba ya Koweït ba benga ba ebisinga makamwa magana na zokola na biloko ba fétiche wana te eza biloko ba charlatan ke o ba triquer match kana kati ya stade pour na kosuyer
Fachi Beto ezako suye Fachi Beto tezako suye nde lokumu mboka et puis ezako boma bato tango bosala eloko ya tricage ande wana ke match esengeli to triompher yango bosali ba bêtise na bino topoli combien de bato bakufa na tension combien de bato bakobela ba AVC net ba biso botola la journée mobi eloko ya olia te na lieloso avec isikre na ko olia biloko te eza mwa soni pays na biso ezokenda abeyige na matete balobi azako sala ba bia ko sakana te azotonga bandako en étage babombenga na ba image ke soki esengi na lekisa na lekisi bakulutu bakonzi catholique botala nano likambo ya Saint Alphonse ezali eyamba etika baposte toleka na babezwa wana babe Epifani tosala musala wana biso toza ba vrai catholique vacciné catholique na botama na cathédrale bazordonner sango nga na botami wana en plein événement nga na botami toza ba vrai catholique tozo senga ki ava Mosantu François papa komawa biloko babege wana ifo bola ve biso yango tobana koyoka kala centre de rééducation ezalaka na poto kesango asali mabe bazuye bameme na centre de rééducation ezali su na poto te babane ko ke na poto bazuye ba relation na bango bazuye ba bienfaiteur baya babandi ko saba commerce biloko ba bienfaiteur ba pesa ekoma na CTV na mbudi bomeka kotindela biso basango wana na CTV nde na oki abeyiki azosala mabe na matete nga nazana ba preuve te pona vana esu na matete te naza mona matete alokele me bandeko lelo babenga toyebani tokola wana eza soni bandeko ngili mamboloko bamboma mandina babengi nga wana bana pululu balobi mopanzi sango ifo lobela biso likambo abeyike na ba chaîne bakomona ba conflit akomona chaîne moko ya proposer soki fiancé moko boya fiancé ya leki a séparer bango abeyike na mondimi bakopesa na mbote te ba chaîne lelo ba plaider esalinga mo passe na malili église catholique eza église oto yebaka na ndenge ya solo église catholique eza na ba bêtise wana te toyebaka na babasangu so babe vulenga George vulenga na mumani basali désordre boy Roma bengi bango vulenga kufa na masumu na mumani abongola mutema bazala de George vulenga na mumani vulenga tia continuer ti na liwana makambo ndenge wana en tout cas to mekanano Kongo tozokende wapi tozalaka pe na mentalité wana te tozu yango wapi to copier yango wapi kaka kilelo ne balo kilelo comité na ba église catholique et comité na ba majabu bolanda ilikambo ya majabu wana na ebite sonde ko kalambai akosala défense ndenge ndeko Francis Tatu auti kosala prophète na bino abimaki ya nation na pays moko toza soki na 10 millions de prophètes ezamo asoni totika na obikela kela wana na bisala sala mboka eza ko kene na kozinda ezali ke Léopard asana match net asana match le 29 esengeli biso tout même so bozai ba vrai pasteur beaucoup prophétiser pour na équipe nationale te nalana même Francis Tatu na lobaki na bino wake a prophétiser serment wa benga na président Sasa Musala quelle sorte de prophétie na ba déontologie penza ya eschatologique okoki ko garder yango te ba biloko ya salité on a pourquoi ba pasteur bazai ba to dignité net ya protestant à l'époque ba kadelu to mona ipe ba mamolangi bazai ko sa ba prophétie bazai na ba prédication ba komaki niveau wana te nazo senga na gouvernement na biso même assemblée nationale bon mekana ko talela biso malgré église catholique ezali autonome ezali église universelle mais biso bandimi faut totelemela makambo ndenge wana même nde toke na pasika bo na ba session eucharistique biso na ba Saint Léonard to salango to saba révolte wana ti to longo saba sango penza bo deva ba de faire carnet chubo to lobe makambo ya paroisse na osenga même na bandeko ya église Saint Léonard lokwa bo sali 3 mémo bolobaki na représenter ngo na émission prochaine bo salela bo salela pétition bo salela émotion bakobenga bakonzi o batali commission na bakolongola bege il faut balongola asa sango ne dit pas que sango ne moto aza ko engager église non balaike pe baza na charge CVBP salaka na charge ya église nde bolobaki lelo boleli bolobi abege soki amoni ba reprocher ki aso bimana mosi abato mobali ya voyage to mutation ya tika na mosi abato o balobi na ngana matete yango na loba ya bege ezamo asoni abege toza bande ko tutaka na mabota lokola ba mama nyonso kozala sango ezali honorifique bozana pouvoir parce que bozaba papa milimo na biso et puis eza ko sala maso to sala ngo na ndenge ya solo pouvoir wane ko ya soko zo tambwa na ko banga nzambe selo ba ve auto salaka mais ceux qui ozo respecter ba ve ozo salate puissance no ta leleli biso bo ceux qui peuple azole la devant nzambe plaider cause na ya makambo bino bokotelaka il y a droit canonique ceux qui osent respecter en côté ils ont pas nzamba kwa losambo na to se tromper on se manque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimer il émotionnera aussi Galates 6:6
tout ça la blague na makamusu mais na makamu bonzambete so na lobi on a TV bana matete babenga balobi bino bokola na Saint Alphonse na époque ya babe izwa babe Epiphanie babe baleka na ebele mais salama bongo te to mekanano kotala bandeko ba kulutu même cardinal tozo senga na yo papa mbongo zana mo logique na yo mekana kotalela biso 5 bo s'imposer na likambo pe ya abeye ige ya matete bo mekanano kokende bo kita bo tuna banqueteur soki za malamu soki za vrai bolongola na paroisse bo tine na centre moko ya éducation comme ça to ebandeni ni église zo fonctionner na sengi penza likambo na bandeko ya catholique bo talango abeye ige akomi ennemi ya ba chaîne nyoso matete akomi au monde azui laïque moko utiliser à suspendre laïque mususu na activité na ye activité on komi boate pona intérêt à motu moko okomona soki basaleli eto memo akomi conflit ya ba doyen nyoso ya mateto ba sepumona même abimisa mbongo na pona ko construire église wana non abegi azana mbongo ko construire église te ezalaka ba prise en charge ya bandimi bazolela lelo ba ebisinga na lobi to kosala ona caméra te mais na ko plaider cause na bino na KMB News bokolandango ne bomona solo belawa eza bandimi bato basengi to sungana pour Saint Alphonse eza église munene ozo tala ba église nyonso ya Kinshasa na munene yango ndeza makasi Saint Alphonse ya matete na ebi yango bien parmi ba paroisse nyonso na tamboli na ba paroisse ya Kinshasa ebele na okiko tanga ko zala même 50,000 mais Saint Alphonse to ki on église yango te ke lobi to ka bandimi ba se retirer za malamu te comportement de ya basango eza ko panza bandimi ba kende ba ko m'éparpiller renouveau dans l'esprit total à likambo Saint Alphonse na so na likambo na biso ya Congo. Est-ce que nalandi papa lemba bazo tuna ye na ndeko Peter Chani na chaîne na ye azolo bela moi ba langage wana nde to benga ka ba langage na baba Mouchard so ba tune likamba fashi beto tantôt alobibo nalandi lobi ndeko Eliezer tozala ba député digne tozala ba député mature ba tuni ndeko Eliezer tambwenga mon nalandi c'est mon frère ayebi to kitaba descendre à Transco na Mbudi Eliezer azaka mona kolo lupango afutela kate ba effort personnel wana ezalaka te to bimaka na nzela bato mais est-ce que union sacré ezali na devoir aux populations azozela résultat population est-ce que union sacré ezali po bo c'est chef de l'état eza po botama ba palissade mboka eza kokufa menga na bimboka eza kokufa te pona faci béton chef de l'état biso to comprendre na politique bokokosa biso te bino bokokende kuna bobuki mayebo kote boyena sango ya solepa population ki mokonza mboka za malamu te non troupe na bino za malamu te na sepeli même na politique ya chef de l'état malgré bozozo ba palissade oui to boite mais politique na ye salaki te ke oye osali buzoba na yo asanzi mbongo apesi yo na sepeli penza na idea faci béton ba même bandeko na bakulutu mende bazalaka na FCC ba autant époque ya Mobutu kaka boeti baye basise musée akeomela ki na ete baye pa Joseph Kabila na ndimite ki na pouvoir ya faci ba osala biloko wana renouveau dans l'esprit Congo tozo kende wapi passe koti na mboka crise za ko sakana te botu na memba mama matembele na moni na bitando ne mama moko ateka ki mwa pondu na 20,000 bayibi na Pascal eza mwa soni bato bazo yiba na passe bisika biso msuto vandi soko meki kosomba ka Thompson okalingi kolo lupango alukeli ba problème Congo eza na pasi bande ko ba député bosunga Congo eza kaka bino nde bato boko telemisa institution ya mboka eza kaka bino nde boko sala musala peuple a délégué kibino boza ba mandataire a peuple ba député national bokenda pona palissade te bokenda pona ba veste boko mikola tate boko masoko zalaki député ozaki mwindo komi na assemblée komi pembe osombi Caroline te obandi kopakola te mission na bino eza yango wana te mission na bino eza kosunga population na mokonza mboka asengeli koyeba soki bino boza ko contrôler pouvoir wana boza na pouvoir ko contrôler exécutif wana na yoki batuni papa lemba même likambo ya Sando alobi facha le kakawana ilinge lobaki azo confirmer que facha ebi likambo ya Sando oui aza informé mais ça na procédure eza na procédure totika ko latisaka bato tu noptiser peuple comportement tozanango yango bande ko balobaki na ngai na ba élection mbaloyo il faut tozo ba vrai député biso pe tokoya wana biso na ba Jimmy Mukendi tokoya wana parce que peuple azolo ba pona Jimmy Mukendi lelo ba découvrir ki Jimmy Mukendi te mais lelo Jimmy Mukendi aza attaqué par-ci par-là pona kolobela ba vérité toloba makambo ba élection ezate toloba fachi tokenenti na 2025
lelo bakomi ko profiter candidat na biso Fachi oboy Fachi tina bo biso to sito lobango lelo bande ko wili ba konga ba bima soki génération Fachi biso to loba ba inongo biso to za ba génération nani non to tika ba shewa na to flatter te oyibi mbongo na lobana na makala oyo salima mouvement moko awenge bonbongo oyibaki eza dette morale na population mbalo to otana mapona moment ke bo sala ba tricage na bino nde bo mesana fi confi oleka mais na lobaka likambo un jour mboka oyo kozala ko ezali na Somalie émission na resuki wana na sepeli penza ba peuple boso benga to songeli TV yango to saka na KMB News lelo bana matete na sepe na bino na pesi kulutu na nga 10 mars magwengu sone mina depute bana bumba bazozela bazela kaye kaka bavota kaye esa na mokote na okikutu tokende ko kunda na matanga bazolo ba rimer moko na bakaki lekaki na autorité moko mboka tango tokie ko kunda leki ya professeur Liao bakaki ebetaki batangi kombo ya 10 mars magwengu ke yeka mutatinde biso bakaki oui muno kwa mukolo azana nguya ezala ka bongo tango bisa ba vérité moko na ba identité to sombaka lokuta ya ba papa bato ozu identité nozo tambola na oza bien te oza na sa mona président Félix te na sikomba Tshisekedi na la te yango te sa malamu te to luka to tambwisa Congo ndenge sengi ba congolais na sepeli na émission lelo bomoni ke na zolo ba essentiel to sunga to zonga na renouveau dans l'esprit to laver ba conscience na biso to tika ko tambola lokola bantaba to tambola ko bangulu te ba personnalité ensemble bo sala pe bato ba ministre musala ezo sala mate to loba to lela ba peuple bazo senga même remaniement mise en place même ba la police et salama Fachi beton to sala sondage pour na yo papa oza papa en tout cas peuple azana problème na te ba institution wana ndi luko changer ba tête ya ba institution wana to sengi ke mokonza mboka yo kila biso mawa biso na yo ata so to 2027 to zaka na yo to loba likamba mona mboka kamba mboka sokolela biso nde ba mesa lewana sokolela biso ba mesa lewana ba volero bazana sable basa misana bango me ba mesa lewana balongwa nano na ba institution po mboka etambola malamu soki bolanda kinga zaki toujours na caméra ya Hervé Mzaka na réalisation ya Papa Timothée na pesi libota na ambote Fachi beto tina 2025 to zaka na yo ciao.